malédiction na yezongeli boke tu akena cimetière ba mindele est-ce que bakoko na biso baza ba cimetière wana mais balinde kwa fali bakena cimetière ya bakoko na biso yo pourquoi ya mamba ba cimetière lokola bongo ba mimina ba cimetière ngana okwa na ngondeni tango boke tu akekuna okwa na makamba cimetière est-ce que bo mo teke boke tu azamu mo faut soutenir ba soutenir nani ah li elo ta sala na gouvernement ni te mais aza ko sala obo se ki makasi wende boke tu ezali cop nande na pourquoi pas ko soutenir yo olandaki makamune na o na chez Cocoté Sokokoté Laurent Sokokoté boke tu ezali ba comment ça la business yo kan expliquer ba tout so bolanda biso ce qui m'inquiète c'est quoi na combat ezalaki toza na posa ya ba Rwandais te batambusa mboka c'est ça c'est ka ezalaki makambo combat pendant ko ezalaki bongo ozo ba lisusu yondi foye bisa bango kasila kande na lobaki na ba combattant sans rival azawa na yebisaka yo na yebisaka ya poto ese fungwama na lingasu ba makambo na ba makambo na zolo betalio te na zolo ba naza na TV na zolo ça na ozo sende ka bat na mémoire oui na lobaka olakela ka sans rival mabe olobi osilisi eskazali te avandi na ye te na lobi eskazali na te avant dina place na tuni tifa wana vie nanga te na bi bon vie na yo eskazali koseka na yo ezola bake asila te yo ko tia maloba na nanga te na lobi na bi prophétesse olobaka na yo olobaki na ngai to beti gazon ozo tenga beti no gazon yo mosanza no olobaka na ngai olobi na baki ke nini ko komela ye yo lobi ke na silisi asila to asila te. Bon, est-ce qu'on parle encore de sans rivalité? À l'ongwa d'Afrique ici là qui Kinshasa, azose là-bas PC poste na et il en est ajouté. A kozwa ka yango te. Na présidence. A kozwa te. Azamwana moto te po akosangai. Abongwa ni pete po awangana. Nzambe ya le Nazarien. Le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mukondima. Atako babakola kima futa na musakolima. Lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi. Koleke mapapu, masope mafuta. Bonjour et bonsoir très chers internautes, vous tous qui aimez Jésus-Christ, aussi les Nazaréens, avec la princesse de l'éternel maman Tiffany Mokwa. On est ensemble, il n'y a pas de souci, Christ reste les mêmes. Bobengana, parce que mission lelo, balobare et vimba, et j'ai kilo, ya makasi. Parce que na yambi, na mutazane ka mutu, pour mutazane ka mutu. C'est un évêque, il parle bien de la part du Seigneur, pour reconnaître et sa mémoire na bino boyeba azanani. Mais je nous invite d'abord à glorifier le Seigneur à travers ces cantiques Yamboka Nabiso, autodédié à Mboka. Et on se retrouve tout juste après. Derrière la caméra, je signale que c'est Nikis. Nikis, l'homme d'autrui, Mobali Yabatou. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et puis, Jean-Cy Toumba. J'en profite pour dédier aussi ces cantiques là-bas à tout à Salvation Ministry. La Lingi Binomingi. Régie à vous. Bisenga senga ya kolula bikolo mosusu. Pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo. Na nzela ya union sacrée. Na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays. Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe, Nzambe na Isaac, Nzambe, Nzambe na Jacob, Ozali, Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Nokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Makambo sali na bokonzi mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52.
mais tu as élevé un homme le Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots a posé, biso masuaya noa, bato balingi Congo, bakota nakat, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Nakati ya arche de Noé, lion azalaka na beti ya kolianta bati. Po bolingo kanga kiye lipongo. Bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Le prophète de l'Éternel en Afrique. Apôtre Léopold Moutou. La prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Yondo zalaki na David. Yondo zalaki na Salomo. Lelo tokomo mono kachafati. RDC Lelo tokomo mono kachafati. RDC mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mameli Koutino, Accent Mongo Baba. Na yo na mboka ya Congo lelo o abuze biso masuwa ya noa bato balingi Congo bakota na kati pour mon peuple. De retour sur ce plateau, c'est Conti qui a fait plaisir énorme à Papa Guy là-bas là, depuis l'Afrique du Sud. Maman Lauriane, ma fille, je t'aime beaucoup depuis l'Afrique du Sud. Maman appelle Sangando, Tiffany là-bas là. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Ma soeur Florentinga, hein, magistrate. Vraiment, Kola Pambola Ebele, Nanekab. Ça, c'est ma famille. Pourquoi pas maman Betty Kokele, à maman chérie, loin des yeux, près du cœur. Aussi à celle qu'on appelle maman Myriam, la prophétesse, depuis la France. Maman, que Dieu vous bénisse. Nayambi na plateau, na mokola lelo, évêque Mokali Kali Ezekiel, Isiane. Na sengi na caméraman a fungola déjà plateau. Ba o ba reconnaître, ba reconnaître, ba o ba reconnaître te na rozongi sa batou na mémoire. Il est là sur ces plateaux de les Nazaréens. J'ai dit déjà bonjour évêque. Bonjour prophétesse. Boni mosali na nzambe. Kimia mikolo ebele kaka nzambe azobomba biso nanu. Na boyi na dérange na pesa na bandeko ba kotala yo mbote malgré ba malembe me oloba makambo e koningisa e kobenda bato babunda e kobenda bato babendana pesa na bato mbote. Napesi bandeko nyonso oyo balandaka les Nazariens mbote. Na sepeli mingi lisusu mpona komona mosali ya nzambe prophétesse Tiffany kokanisa ngai lisusu na kati ya agenda na ye mpona obengisa ngai. Donc nzambe apambola bao nyonso baolanda biso. Mais prophète yo tambolaka na satonge lisu moko oyo obeta émission bwe pa epeli moto bakomo lukisaka bato yo kimi ngana kima mpona bato boyebi te prophète Ezekiel Mokaliki azali mosakoli oyo ntango bakombata baboyaki bapaster oyo babetaki pasteur je crois babetaki pasteur Turbo le pasteur Walo tant batombokaki na poto baboyi ba pasteur même ba te ate alors yi epesaki vraiment kanda alekaka pona alobela ba combattant beaucoup plus asiblaka ba combattant ya Afrique du Sud oyo alakelaka moko ya ba combattant mabe ezaki bongo ozo ba lisusu yondi foye bisa bango ki asila kande na lobaki ngani ba combattant sans rival azawa na yebisaka yo na yebisaka na yebisaka ya poto esefungwama na lingasu ba makambo na ba combattant makambo na zolo betaliote na zolo ba naza na TV na zolo bisa ngana ozo sende ka bat na mémoire oui na lobaka olakela ka sans rival mabe olobi osilisi eskazali te avandi na ye te na lobi eskazali na te avandi na place na tuni tifa wana vie na nga te na bi bon vie na yo eskazali koseka na yo ezola bake asila te yo ko tia maloba na nga te na lobi prophétesse olobaka na yo olobaki na ngai to beti gazon tenga beta no gazon yo mosanza non olobaka na ngai olobi na baki ke nini ko komela ye yo lobi ke na silisi ye asila to asila te
Est-ce qu'on parle encore de sans rival? À loin d'Afrique d'ici à Kinshasa, Azose là-bas PC poste na eti le nom de Azose. Akozwaka yango te. La présidence. Akozwa te. Ata na nani. Na lobi ozwa te. Ata chargé à na lobi to lo ba makambo za important to ya sans rival. Sans rival. Assassin là. Il n'existe plus. À loin pe na combat. Na lobi na yo il n'existe plus. Ata poste na bata combat. Na yeli makambo sa rivalité parce que merci beaucoup. Même eloko ndeka musanga évêque. Malgré le bela ba combattant combat ici là na poto et continue encore. Et écoute sous ma casse. Yoka na bisa yo mais yoka. Ngai mutu na sisa sans rival ngai on a salia. Aussi ça peut ba combattant. Mais non, je suis pas venu na yepo na ba combattant. Na yepo na ba combattate mais banga bango po mama sala kayo non ngai na mama mama sala kayo mama Tiffany soki ba combattant balanda ka mission no balanda te point naza ba benganga ba combattant nyoso ya poto basangana ba benganga balbani batuni ngai Kabila akozala kaka président après 2018 na yebisa bango Kabila sa président te. Ah, ouais, Lélo aussi courage, le moment non, mais Nazolo Banazana TV. Lélo Peno aussi courage. Non, Maman Tiffany. Nazolo Banazana TV, ba combattant, ba homme sérieux, il y a combat. Moi, pourquoi ni baba no Kim ça? Ba Kim Sangani. C'est pour ba comment ko lukiso, ba PC même adresse à mon ba bitanga même comment moi sinon ngakuna yebaraki. Ba kotisa, obi ko kotisa même prophète Denis les na makambu non. Nani? Voilà prophète Denis azani na Cameroun. Ah, tika président Batana. Mais solo Nicolas Munoko na yo okotisa kama prophète Denis les na makambu ba comme même ko lukisa kokanya la lukelanga makambu. Ça ba rappel. Ça ba rappel. Den makambo mwana zo ba na ebina ngote. Na ebiango te. Oh mon tika oyebi mfuluzi mfuluzi ayeba makambo te mais na sutuka na makambu na yo oya na plateau bango batie comme mfuluzi na kati denya mikotisa na ndenge na yepo ngana tanga komba denite na ndenge na denya mikolo papa to solo makambo bien poni yo kotisa makambo ba denya mikotisa na makambo ngana saki mission pa na yo na loba komba denite na tanga komba denite mais ce qu'on a tout na ndenge ni na retour kankenza na ebite mutakinde ko ebisa Denis den na benganga banda na Cameroun Denis abenganga na ebise ndeko nanga na ebi makambo wana te ngapa benganga pe na bi mvuluzi ngai ma siko ekota Denis akotaki monde mais balobi ke yonde muto ba combattre ba yonde muto ebisa ba bo to tika ba combattre ba bengam na ebise yo muto ebisa bango ke disons balobi ke Denis abenga bango alobi ke ba pekisa ka yo même tika ko ke lobela ba combattre te fo banga bango Denis le ebisa ngani fa ki ba combattre est-ce que Denis le si vraiment ndenge bato bamonaka Denis okoba obanga katendeni na tango ana komba izo reni obanga atendeni bon Maman Tiffany na oyebisa lokomoko bangala boza courage te Maman Tiffany l'élu faut apprendre lokomoko na banana le kana chaîne ya combien d'années te bane bele ba 5 ans na le kana TVT qu'est-ce que parti mission na nde okimati te ezalaka pe avant émission na banda oleka po babe ba otinda même muta toko na ndako no bapesa même adresse bapesa même na bangela ko na bisoko vie kima na yo na lobby na yo Maman Tiffany toye lelo ko solo la te totika na makambo wa ezalaka to rappeler bato omoni ba combattant et comme cop na bango eza bisika ba solela eza combattre te mutu loko aboke tu akosa combattre pour aller là asaka pona nini non pona bundela mboka nini boya zana boketo bundela mboka nini boya zana na tuni yo boketo mutu azozwa akende kozwa tana yake na ba cimetière akende koloba pona mboka yango wana kasi malédiction na yezongeli boketo ake na cimetière ba mindele est-ce que bakoko na biso bazala ba cimetière wana mais balinde kwa fali bake na cimetière ya bakoko na biso yo pourquoi ya mamba ba cimetière lokola bango bamemi na ba cimetière ngana okwa na ndeni tango boketo ake kuna okwa na makamba cimetière est-ce que mo teke boketo aza mutu mo faut soutenir ba soutenir nani ah lia lo tasala na gouvernement ni te mais aza ko sala oboseki makasi wende boketo ezali cop nande na kokopa ko futende yo olandaki makamune na o na chez Cocoté Sokokote Laurent Sokokote boketu ezali ba comment ça la business yo kana expliquer bato so bolanda biso ce qui m'inquiète c'est quoi na combat ezalaki toza na posa ya ba Rwandais te batambusa mboka c'est ça c'est ka ezalaki makambo combat pendant tezaki ba Rwandais batambusa mboka te pe Congo ebima na kati ya
na ndenge baboto la sur ba système Zela Maman Tiffany peut bande connaître Baolanda biso. Est-ce que vraiment na moment où tozoloba oyo combien ekoki ko exister sur non. Ce qui combien zalaki ya solo ba boketu bangaki ba s'aligner derrière Félix parce que toyebi maman Félix, toyebi tata Félix, toyebi ndaku na bango. Il fallait tout soutenir rien. Maman nazali ngai nalekaka na TVT bato oyebi ki avant na ya na émission na yo nazolo bana kombo na Yesu Kristo. Oyebi ba journaliste combien bazo benga nga pona leka na ba émission. Bon ata na kokotanga ata ba prophète Percy. Abenga ki ba journaliste mususu. Nazolo bana TV prophète Percy. Alobi ke papa na lingi oleka na ba chaîne abengi pe journaliste on a pe prophète ayebisinga ke ngai moko na ofuta mbongo. Ba prophète Mira banga ki ba sponsoriser na bandoleka na ba émission. Mais na yebisaka bango toujours. Je fais toujours ce qui na yoki nzambe. Prophète Dodo Kamba bengisa ki batulobi. Nga na osala ba vidéo oyo ezomona lokwa na soutenir Dodo. Est-ce que j'étais là? Non non. J'étais pas là parce que nanu nzamba yebisanga na kinaki da babiloko wana. Vous comprenez? Okay. Donc ce que moninga Maman Tiffany nazo so na kombo na Yesu Kristo naza na kati église nazo ndima na ba ange avant na ya aw. Il y a au moins 4 à 5 jours nzamba yebisa kinga na lukayo. Gloire à Jésus. Mais papa net la minute ba combattant batiki na bino ba pasteur. Tiffany tika makamba ba combattant bazo luka balisa bana na bango tika makambo wana ba na yebso clairement ils sont des aventuriers. Hein? Oui. Olobi? Surtout Bokechu. C'est un aventurier, c'est un escroc, c'est tout. Hein? Il mange derrière tes choses. Est-ce que Nalobi tika makambo ya Bokechu kotika ta lukata combattant mususu yo Bokechu te. Bokechu azo lukali. Mais on déconne, est-ce que benga déjà? Non bengindi. Nous bosso la tana na kilo konda to na kimongo to na Bokechu a to PC conseil ndenge nini ayoka yote parce que ali akawana à part wana aoli esuni Bokechu okosani asa vimbisa libumu kayuni ni yako kosa. Asongela musique. Parce que avec le bien vimbisa libumu ezelo histoire Bokechu. Tiffany makambo yozo lukela ngai na lubino ka ke Bokechu na ba eso basala kana bango combattre soki bazaki ba combattre bato bosa combattre ba pekisa concert ebeta mais ça pour na ba intérêt perso bon yebisa ngai maman yebisa ngana nazo tuna question bino bato mayele soki concert ebetité nini changer na RDC te pona concert balobi ke ba concert bandaki c'est expliquer te papa je me suppose okoza na nièce no mo azana poto to mo anu mo akoza na poto babi pona ba concert ezake bana ba ba no tanga te ba komeka kokota ba concert ce ko apekisi ba concert te pona na mboka mais parce que bana na bango bazonga ba classe ba koma tanga depuis ba boya ba concert bana ba komi ko so ba diplôme bana ba komi ko kende classe parce que ba mise ba no kende ko pesa bana ba zemi pona bazo mikanda tout ça wana na raison numéro 1 il y a Baba Boy et puis deuxièmement babi tant que Congo est une kimiate na est concert ebetake. Oui, mon kaka non c'est ka épée ça va combattre parce moni yo eza lokola yo me makanga ya eza pono pesa nga ba problème na ba combattant nga za nga problème na ba combattant te. OK. Na za nga problème na ba combattant te. Mais mutu nyonso na mokili asi ayebi ke eza makambo lokuta bazo luka bali ya mbongo na bango sokoko aloba yango hein na donc na lobi te ke sokoko za malampo na bango nyonso wana na ba sokoko na ba Bokechu tout ça là donc eza ba escroc ba aventurier. OK. O ba osala wana eza escroquerie. Bokechu azo escroquer nation. Ah, escroquer nation. Ah oui, azo escroquer Congo. Est-ce que le gouvernement peut payer ça gembo? Maman, si toyoka ki ba sokoko bazolo ba pesa ba Bokechu ba minduki banani ba mbongo banani. Ba Bokechu so des rebelles. Eza na bato bazo kufa. Non, o ba Bokechu basala kana eza kaluka ba M23. Eza kaluka ba M23. Ba Bokechu ba kesani na ba M23 te. Les bateaux ba osala ke RDC souffrir. Eza ba moko ba Bokechu.
Ça va, papa, évêque? Natotika no makamwa je c'est une introduction pour nous pesa batumbo te po ya ngonde place au banda qui kozokisa bato. Mais nazoye bisayo lelo. Soki komba ezalaka bokechu c'est que kombe sili. Pardon? Soki komba ezalaka ka bokechu 2024 on parlera plus de combat ya bokechu. Makambo na loba lelo komba. Na lobi na yo soki komba ekozalaka ka bokechu. Na makambo ya combat, c'est que combat ekufi esili. Bokechu ayoka na soute. Oui, parce que on ne parlera plus de bokechu. En 2024. Mais nazoye bisayo bon papa pardon, place au lobby c'est très important. Akokufa, akobela, olingaka makambo ya ba question wana okokufa na nani pe na o nani. To lobi va parler sous des bokechu te. Na 2024. Soué na ngai eza nga za musali ya Nzambe. Eh bokechu atelemela même bakimbangisi. Atelemela même babatami. Bokechu c'est un maudit. Mais maudit azozala kaka na ba santé bien. Aza santé bien. Mutabela kibeka yo lobi aza santé bien. Donc ce mutaza libumu ya Covid manda aza santé bien. Bokechu est malade. Bokechu aza na malade, aza obèse, aza na obésité, malade bokechu na bokechu aza na. C'est une obèse c'est tout. Parle-moi de choses sérieuses. Bokechu te na promettre yo lokola musakoli lelo na plateau na yo. 2024 on parlera plus de bokechu. C'est fini. Na kozonga ka isusu na yebisaka na ozonga na yebisaka yo na première émission na kozonga okotuna kanga question ya sans rival na zongi lelo je crois après 4 ans 5 ans sans rival n'existait plus sans rival n'existe oyebi ko benga kanga juste après ba émission makambo elekaka na Afrique du Sud na yebisaka nini na yebisaka Tif Mama Tiffany eza débit Makambo ba welela kambonga Moïse Katumbi. Je sais pas si tu te souviens de ça. Okay. Ça veut dire que les gens là sont des mendiants. Baza ba miyi di ba escroc, baza ko escroquer na komba komba. Ba lia ba bon yebisanga boketu so kasali combattre au sana ni. Tako sa kayu poto. Kayu na santé ni. Mais on insulter boketu. Et nazo insulte koloba makambo insulte parce que boketu. T'es insulte et injure hein. Ou bien ba qualification zo pesa boketu. Mais c'est ce qu'il est. Bakibeka, la obésité, tout ça, c'est pas bon. Bon, il y a un peut-être là qui, tout le monde a pembé. Ça va? Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que les conséquences d'un cause en est-il? Pour l'instant, il y a un monde en léger. Un monde en léger. Nga nazoye bisa boketu malédiction ba maudire rien na famille et pas maman et pas ba maman a fallu. Pourquoi ba malédiction ne kozwa boketu? Parce que boketu a na cimetière ba mindele. Ba koko na biso bazaka na cimetière ba mindele. Te ma mindele baza na occultisme makasi ko leka ba fi. Mais te eza makambo boketu lobelaka makambo madele. Soki boketu ngaki aya kolela na cimetière et puis ta na vidéo na boketu azaki alali na ba pelouse. To batombo ezaki musika. Mais bamambande ko bafali balali vraiment likolo a tombo. Boke poni boketu alali likolo a tombo na ba mindele ba esprit ba mindele ngaki bola ba yebiete bazo reconnaître te. Oui, nani a reconnaître na cimetière ba mindele ba reconnaître boketu te. Mais na cimetière ba ke na tombo ya papa ya fali. Et puis ba modi boketu na bana na ye. Est-ce que nanu papa fali ayoka pe na ba esprit ya batu ba kufa nyoso ba oyoka. Pe ba yoki naza convaincu ba yoki. Jusqu'au temps prophète jusqu'au la kele mabe. Te na ko lo kele mabe te na ka ko sele o sele mama basali malédiction ana. Na confirmer yango. Eko kisama. Déjà quoi pasteur au moni mondimi azo kende ko kufa oye o sele liwana e. Mondimi nani? Boketu. Boketu mondimi. Jésus a lobby na epona ba brebis perdu net pour soko mona boketu za brebis perdu yeso akinde pona ba. Est-ce que yeso ayaki pona Jida? Ma travail na Jida. Est-ce que ayaki pona Jida? Monsieur Jida za quitté ma ramener moi comme ça. Yeso lobby Jida za démon. Azana ba démon te maza démon. Omoni ba boketu bon niti tongi to éterniser émission. Totika non, boketu totika non. Parce que boketu ne vaut rien. C'est tout. Vous avez des paroles aux côtés qui s'absortent mais tout tika encore. Merci évêque. Le loup a obéi évêque. Pour évêque beaucoup mieux belé. Pour nous comme évêque, net yondo comme évêque au salani.
obambaka kombo comme évêque to eza na procédure moko ya komela évêque. Évêque eza d'abord mpaka. OK. Musée. OK. Mutu aya na makambo ya ba évêque na mboko eza Thomas idi na bala. Continue te. Te na nzambe malamu ba pasteur nyonso babengaka bango banani ba musée. Musée eza na Swahili. Na français ezali évêque, na anglais ezali bishop. Oui. Donc ils allons de bon. Oui, mutuaya. Pour mona so abengi bishop c'est que yo ça. Na nzambe malamu bon na ebite po abino bobotami lelo na nzambe malamu biso na nzambe malamu mutu ça za musée ba papa na biso ba musée ba musée idi ba musée bolamba ba musée Ezekiel lokola biso ba musée Bomanza ba musée Rego ba musée okay. Donc mutuaya ki na ki musée na ki évêque to bishop ezaki musée aidi ni mena Swahili. OK. Bande kono ba pasteur ba hollandais. Mais c'est ça, mais nanzambe malam ba benga ba pasteur bana. Ba musée, n'est-ce pas? Musée ezali na Swahili. Na français ezali évêque. Na anglais ezali bishop. Est-ce que pasteur continue à en na France na bishop. Mutoyi na makambo ya bishop eza kutinote. Le premier bishop ya mboko eza Mwanza wa Mwanza. Évêque Mwanza. Bishop Mwanza, le premier bishop ya Congo. Les pasteur continué. Ah, il y a qui na archibishop. Continue à yende archibishop, premier ministre. Archibishop c'est likolo. Bon archibishop. Ah likolo. Azali likolo. Ndenge olingi na lobongo kwa ko kambote na ba. Azali likolo. Au moins quand kama ni pourquoi o hésita kala ba réponse. Na hésité. Po tsani ti azali. Na lobby yo tuningai mutu ayaki na kombo ya bishop liboso na mboko oyo biso toyebi bishop liboso ya mboko eza Mwanza wa Mwanza. Évêque tolingi totuna parce que yo za mutu lelo toza mutu kala oyebi makambo église de réveil pe osololaka na ba pasteur mwa mingi oza pas bon terme na mwa ba pasteur rebelle malgré pe à un moment donné oza pe na mwa bulu yeke oza mutu ba vérité mbeli bato beye pe baboya kayo mais ce dernier temps est-ce que bato va supporter la vérité? Toza na te évêque to tuna kaka lelo toza na likambo mingi tomi toyebi pa na yo likambo etali RC yango nde tosolola RC na minute oyo yo mpona bon mama Tiffany avo continue nena yebi soki nazalaka membre ya RCT po ani mais so oza membre ya RCT se église no eza ya Congo te po bato tu baéglise na bango eza fo baza na RC il faut. Même église de réveil, ni na bango za RC. Est-ce que vous avez dit que les pranamistes, ils ont église de réveil? Ils ont RCT. Nous avons malam. Ils ont église de réveil. So raison ni au boyo que za na RC. Pour ba figurant tout ya minene o tebi na mboka bazala. Te, ba figurant yo sote. Te ba o minene to yebi na ko démontrer. Metina. Papa mukuna azala na RC. Mukuna azala pe figurant munene. Mais c'est parmi de grands pasteurs il y a ville à Kinshasa. Il y a Congo. Un grand pasteur par rapport ya bato belé to. Et là ma figurant ya makasi yo ezaka so tangi bato tout baye. Bazana R. So raison non eti nini o boya kozana RC. Bon non na koma convaincu. Ba convaincant non te. To yo mondo comme non convaincu. Non na koma convaincu te ya ozala na bango. Parce que j'ai présenté que des baza bato des autres. Mais néanmoins mingi to mono sali disons au sel moi ba vidéo ezo la kisake. On dirait oza chez moi makambo RC misu. Non. Na tie makambo vraiment mingi ya RCT. Eza différent. Batunde bazomona ngo mabe. Mama Tiffany. Na tie makambo ya RC misu te. Na tie misu na corps de Christ. OK. OK. Il y a la différence entre RC na corps de Christ. Nazo dépendre corps de Christ. Kombo ya Yesu Kristo. OK. Esambwa te na munoko ya batu songolo. Likolo ya ba attitude ya batu songolo. Likolo ya ba comportement ya batu songolo. Kombo na Yesu esambwa te. Merci. Na lingi tozo ngana na régie ba pesa biso élément oyo prophète Dodo Kamba, le évêque Dodo Kamba azolobela sur makambo tali ba père de l'église de réveil. Comment a expliqué na question oyo Mama Tiffany atunaki. Bo pesa biso vidéo na mobimba na yango
nakoki kokenda mosika tuna question na baye nyonso oyo moto azoklame aza père spirituel tuna ye père spirituel na ye moko alakisa yo ata foto moko to image moko père spirituel na ye kotia ye maboko ezokomona yango me ngai akokopesa yo foto na image ya père spirituel azali monene te aza na ye grand te yatikali tata oyo ya ngai. Il m'est arrivé une fois dans sa libération dans le cas d'Amor en Congo, pasteur Kabangu, Célestin Kabangu Manela, qui est un ami pour moi. Moi, dans la vie spirituelle, qui est un pasteur, l'église des amis, je suis mon avocat, je ne vais pas le là. Jean-Pierre Kouma a commis camarade la paix spirituelle de la paix. A contacté la camarade. Si vous voulez, Pierre Kouma, camarade de la paix spirituelle de la paix. Ngaï, camarade de la paix spirituelle de la paix Kouma. Si vous voulez, si l'ami de ton père spirituel est ton père, c'est que Pierre Kouma s'appelle Ngaï. Sauf qui l'ami de ton père spirituel est ton père. C'est que Ngaï n'a connu papa et Pierre Kouma. Ou camarade Ngaï, là-bas on a dit la père spirituel. Il y a Pierre Ngaï. Bon, bref, allez-y pour. C'est-à-dire, pour éviter ces déviations, il faut qu'on reste dans la doctrine. Amen. Le reste des personnes sont de maître et d'autres non. Les relations d'amitié ou quoi, ils en ont pas besoin. Sur le petit cas, il y a respect, il n'y a pas d'unité spirituelle. Ministère, il y a mon besoin même, contrôle d'abord, et fonction à foutre de l'autre au roi. Ça, c'est la première chose. Malheureusement, nous avons appelé à représenter la paix spirituelle qui sert. Quand nous avons une paix spirituelle qui est réellement nada. Paix spirituelle, ça n'a pas avançons. L'église du réveil, bien des amis pour votre information, pour les amis ASL. Et sa vision, peut-être que la vision n'a pas travaillé dans le côté de la les amis ASL. L'Isanga, il y a Bassal, il y a Zan, il y a Asangani, il y a des gens de l'église pour ni la vote pour le monde de ceux qui ont voté comme numéro 1, ils ont été pour la papa, ils sont par la notion. Alors, à tout moment, il y a un forcément pour la paix spirituelle. Et ça n'est pas à tout moment, la paix spirituelle. Et ça n'est liturgie. Et ça n'a pas attends, tu vas parler de paix spirituelle. Je vais te parler de la supériorité, encore plus de la supériorité. Actuellement, pour ça, parce qu'il faut y avoir la supériorité s'établit par rapport aux responsabilités sacerdotales. Azamwana motote, oa kosangai, abongwani pete, boa wangata, Zambé le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kande